Quand les matchs à vidéo, token na vidéo, token na audio. Boyo kamaloba ya super tonton. Il y a un présentant, c'est vrai, un présentant, baby, tout ça. Mais que présenter mon téléphone, c'était le but que non, que tu l'ingani. Donc, token na koyo kamakamu super tonton azoloba. Pour contredire moi, ce n'est ma casse. On doit protéger Moussa Nabiso to salako. Les leçons qui y a moi ça so makasi ko finga kabiso, c'est parce que biso mo to zomi bimisa, to zomi tanda na motalaka. Atikala ko zala mwasi nangate. Wana nazolo ba na TV je pense que bat bazolo ndanga confirmer que baby atikala ko zala mwasi nangate. Parce que nous sommes des artistes. On doit protéger Moussa Nabiso to salako. Ba proposa kangaye mais na sepela nangate na boyaka nanga. Super tonton tu m'as déçu. Au décevoir nga makasi. Bote na beno bote ya bana Congo na Congo. Yasibu motombo. Congo check TV. Yasibu motombo. Bana nyoso ya Congo. Bote na beno luta na émission. Yasibu motombo. Congo check ezali ya beno mosi. Ezali ya beno mosi. Bana Congo. Salut, Nabandeko Nyonso Bozolanda Biso à travers le monde. C'est bel et bien moi, votre humble serviteur, Jerry Kobetox DCS de la presse. Yangon Nabi Sarabino qui bokota. L'air est grave. Toza Ernini ya gote business yebisanga 22h ce qu'ils disent. L'air est grave na Kinshasa, l'air est grave na partout. Yangon Nabi Sarabino qui bokota. Tala nebo pesa biso musala. En tout cas, monsieur Alelo analyse Alelo na roloba makasi parce que l'air est grave. Babonné no sa Congo check na pesi bino bambote belé, bo continuer ko s'abonner aux vidéos. Pesa muninga waza na posa ya kotala mwana mobali wa lituto alobi nini. O ba ko finga mikolo nyonso to. Ngana lobaka vérité yango na bisaka bino lelo na koloba ba vérité moko. Na sir après mission na ozana pavillon 10. Babonné à Congo check merci beaucoup boss Sibu Mutombo bambote na wesi kozali partout oyo bozwami bino bato boza branché na Congo check bo mesana na Congo check ozwi vidéo na Facebook pesa muninga ozwi vidéo na WhatsApp pesa muninga ayoka garçon ali tout alobi nini l'air est grave to monaki Ariachulu yeya salaki vidéo par rapport à l'émission oyo baby Donja salaki. Baby Donja jusqu'à maintenant mené kaka. Parce que batu bazolo bake baby alobi malamu. Elle était sage na émission à salaki. Batu niye. Makambu ya tonton na biso. Alobi nini? Mobali ya batu. Batu niye. Okabwana mamo live lembe. Moi c'est un sénateur à vie à Ndeko Kabila. Nakabwana na yete tozali mama Oliva considéranga mais to mona rika boye ariacha sale mission akomi ko expliquer biso ndenge bakabela ri bango mobali uteki pa baby mobali auti pa baby akomi pa na maboko na ye moko ye moko pas se contredire ngana yebitikala ko yeba makambo ate na tunaka papa po abenga ke super papa super tonton sikoyo après avoir qu'on ça l'émission pour bébé ça les émission moko ezali makambo yena tendresse après qu'on ça l'émission ya Ariachulu yeye nyoso to alobaki ya omo ebande ko bolanda biso ya mo bopesa ba tout conseil internet eza songi o ka yo sali nde biso to ko sali lango ya bien les soso makasi ko leko yo sali wana Ariachulu explique ki ba chaîne nyoso les lezo ezui makambo Ariachulu salaki to salela yango analyse ndenge pe so apesinga musala na butu makasi boy na 22h soki 30 ngana kamwe nabi Ariachulu tanga zo sala émission puis na baki papa ya baki ke papa super tonton oko sepela te émission Ariachulu ye ya salaki que vandaki o sepeli nango pe otali yango sepeli nango tala oye ko pesa sous droit de réponse au sali droit de réponse d'abord parce que nga landi émission na au sali droit de réponse
par rapport à makambo à Riachou lui à Lobaki. On s'est dit droit de réponse. Par rapport à makambo bébé à Lobaki. Bébé à Wanganaki na yo, a yebiote. On s'est mobala batu. C'est quoi super tonton? Non, qui na vidéo on de comment le quoi bino batapoto boyeba na makasi. O ayambi une émission na camarade na yo. Alors biku tu bossa l'émission te wanende ko solo parce que bande ko répondre ba question ti. Super tonton tu m'as déçu. O décevoir nga makasi. Na swani na bogos awa bogos amoni analyse na sali parce que nous sommes des artistes. On doit protéger Moussa na biso to salako. Les leçons qui y a moi ça so makasi ko finga biso, c'est parce que biso mo to so mi bimisa, to so mi tanda na motalaka. Bogos na swani no makasi. O condamné nga gérer falo benga leki no Riachou. D'abord na za numéro neti. Na za numéro neti. Conseil na opesa Riachou ezaka na vidéo. Gérer le kola so ki titre comment ki boy, asala ki boy. Tala siko super tonton sa l'émission. Nasola ndaka déontologie te. Bino batu botanga ifasik, bino batu botanga ba classe mineno bolinga boya ko yebisa biso. To kenena ko yoka makamu super tonton azoloba. Pour contredire moi ce n'est ma casse. Pour moi ce n'est lobaki. Ba guya mobile ne wana za basa mikusete. Mais yoka réponse à mobile ne nga zongisi. N'émission à sali. Donc on les a match à vidéo. Token na vidéo, token na audio. Boyo kamaloba ya super tonton. Et bon on zonga juste après. Atikala kozala mwasi nanga te. Wana nazoloba na TV je pense que bato bazolandanga confirmer que baby atikala kozala mwasi nanga te. Wana nazoloba na TV je pense que bato bazolandanga confirmer que baby atikala kozala mwasi nanga te. Wana nazoloba na TV je pense que bato bazolandanga be batikala kozala mwasi nanga te bapropozaka ngai mais na sepela nanga te na boyaka nanga Mike ngana ebio nazo bakoyeba ye bato baza mikolo bazo comprendre qu'est-ce que je vais dire par là na yo yebie na yebie te koyeba ezandeti koyeba personne koyeba ye ndeti baby ye oui mais koyeba ye na yebie te enfin bato oyo baza mikolo bazo comprendre koyeba ye ya koyeba ye na yebie te na fait kolinga basa mkusete c'est trop dire en fait pour nanga moi ça me pousse massa mulaya za mwasi sauf que azalaki bashwa nanga te eloka na koloba yanga Riachou ya ba présentanga ye c'est vrai ba présentanga baby tout ça mais ko présenter mon là c'était et le but que non que tolingani donc totika enfin totika ngana tika kolinga été on va dire ça comme ça et puis il était na côté nazala clair donc il pas tika kolinga té donc mais tout ce qui est mariage religieux, enfin, mariage religieux à la raté, mais tout ce qui est bénédiction nuptiale, en tout cas, biso tozana pour tout soutenir yo. Et ça là qui bon même, kobala moi sinde to ba coutumièrement na biso ba bantu, na bala moi ngamo na mbongo nanga. OK. Voilà, ezaka passer. Siko tanga sali makambo yo. Biso bana mbwa tozana Kinshasa. Totindi à ça. Parce que tout le monde, tout dans la chaîne internet, tout ça, bah la misale est gérée comme tout ce monde à Moussala. Dans ça, na Congo check. Si on a monnaie, le abonné, on l'excite, on l'excite. Abonné à Congo check, bah mon analyse, j'ai rassemblé par rapport à Makambo, super tonton à l'obité. Il fallait qu'on ait la discrétion, on a bien que super tonton qu'on gagne là. Tanti nabiso, ser nabiso. Nabi ke c'est mec qui nabiso akogangela mwasi na ye mais OK c'est mec qui nabiso tiki biso sur na balabala boa ki biso sur na balabala boki makambo alobi na yebi bébité et puis kaka na vidéo wana po biso to audio super tonton na baby baolia na restaurant mona poto. Nzambe mutasala vidéo yo nzambe na ngai. Vidéo yo. Alobi ayebi baby te, ayebi yete mwazo tatone mwana mobala batu, asoko kaneko lo baté devant caméra.
mais toke na vidéo tala ndenge batieli bazolia na baby bébé alati manteau super tonton en face na baby oyebi ete omoni sikoyo jusque là mokili ezomona jusque là bainternet bazotala nani azobima zoba nani azobima moto ya mayele tozotanda vi na biso libanda makasi bacomédie bainfidèle banse bacomédie bandumba bafille ya théâtre bandumba lelo sikotane bopesa opportunité na bato bafinga biso baby jusque là nazoloba ngo asala émission moko te à part émission Vincent alekaka expliquer moto apublier sikoyo bato bazobenge epai bazosala boye bino moko nde bokotisi porte bosali pena porte d'entrée ya moyini satana ya ngambe akotela bino na libala makambo ndenge ezokende bozokende malamu te. Au dernier jour vous me direz que je suis prophète. Au moni makambo oyo couple ndenge koti na internet vente en ligne mibale o balotaka sert Ariachu Luyeye bazotala ye kaka malgré aza marié baso pe balotaka super tonton bazotala ye ha bokomi si super tonton star hein, aleki na émission hein. Sikoyo tokende wapi où allons-nous et le batandre si debinga tozo kende wapi na internet oyo est-ce que zaki kaka obligé super tonton à l'émission après avoir serre na biso Ariachu Luyeye à sa vidéo émission super tonton à la émission super tonton tu m'as déçu na sepel na titide na yote place ozali ndeko na ya mobali semeki na yo biso pe na baluba ya mukolo azaka bokilo azalaka semeki te donc étant que bokilo na yo na sepel na ngata mukete po boyuti koyoka ngwana oyoki koyeba ye ayebi ete tout ça nini au juste tout ça nini boye vraiment tangu bato yo bazana poto bandeko na mino bazana poto bazotala makambo oyo bazo regretter nango makasi baya mwasi lelo so bakoma kofinga biso ba comédien eza pona makambo Tommy Bomba eloba presa vidéo to utaka na famille a pasi comédien mo ta utina onga na za mwana bonne vie bakosa kabino comédien moko ta utina via danger so utina via danger cinéma Congo pe futa na ngote fana na via danger na bino tout na via pasi nzambe na lola nzambe na bolingo apesi opportunité apesi gérer opportunité apesi Pierre Ndomas opportunité ya gote business opportunité geshe inganga opportunité quand même il faut que tout ça la makambo tout salo super tonton na émission nzambe obike mukili oyo komokene na suka donc mutu nyonso tout akomi kaka nga jeri bako finga na internet na ko répondre na micro parce que naza mutu amulisangu super tonton fa to kata audio na yo moninga na trichango bo na jango bo fa to kata audio na yo ya pamba mais to moni vidéo pena ba tio micro Ariachu Luyeye ya no ya mbuma na zolo ya litutu en tout cas botika banga mobo salo tuzo finga mabutu moi babokilo ya super tonton ba mona makambo yo babokilo ya super tonton ba mona makambo yo Ariachu Luyeye na ngamu na yope babokilo no pe ba mona makambo. Au dernier jour, vous me direz que je suis prophète. Libala est comme une vidéo. Pourquoi ça va secret Libala nenge au juste. Moi c'est comme mutu akoponela ye mutu. Dans la super tonton na vidéo lobi mbongo na ngama mona bimisa ki na balaki. Nyonso wana na internet. Et ça passe l'air est grave, l'air est grave.
tozokende 23h heure baninga bapemaka bozi bopesinga so mosala bandeko bolandi biso. Est-ce que gérer compétence dans le bibo à ça l'analyse bois ça mabe parce que bato bazo samwa lelo fi na bino théâtre wana tala nenga sur mobile Alexis na TV tala su nenga mobile atika ki aleki na émission to samwa. Merci, bon continuez toujours Kolanda Congo Check TV, Bambote Nabino et Paibinyo Sobozwami, Zola de la Cruz, ma meilleure chemise. Merci Nayo, Fifi Ndongala, merci. Nabi Kozongi déjà Chantal Ndongala, Yatika Nabiso Awa. Merci beaucoup na Francis Tuyo Mouloubacher, boss Nangasi Bumutombo, Wakwetu Mashi wa Mume, nous Kwetu Katu Jimini, Nanoba Naza fier pour je suis du centre. Batamaboke. Obo landa vidéo. Naba songi bazana poto. Botine de la réachoulier vidéo. Ayo kangata mawa. Est-ce que vous savez que ngana finga maka? Ngayo pena na finga. Tana mi benga rachaka Kongo na bango. Niveau ya mo zo finga nga. Ezaka fingi comédie boye ngana côté les comédiens. Comédien na pa komona ta téléphone bo benga ya peso ta merci. Ezati. Nga pena koma na rythme ya moi si. Nenge peli bona epe na peli si. Bozonga bato. Bozonga bato penza. Niki la mère des garçons depuis Canada Bambote na yo, Shakira Gucci, Angèle Ameza. Bambote na bino grâce Mutambu. La petite Ozebile benga ya na yo et ça l'a bien. Merci beaucoup na Goté Business na assistance. Merci beaucoup. Na famille na nga mobimba famille Kamiende, Karine Kamiende Honoré. Au père na bino honoré biso vraiment Doli Kamiende na bon frère Bambote Belé. Merci na maman abota gérer compétence mobile ali tout kapinga ololo na ebisa bino chaque fois moi si oyo atikala kozala infidélité lokwa ba ya moi si abota seti banana papa moko mbaya Oscar personnam. Alors l'air est grave to silisi to zela lisusu biso to vanyaka na internet to so tala ka boy côté politique so l'air est grave to yé côté oh batama boke l'air est grave to yé. Mais jusque-là, je suis au milieu du village. Bye, on se retrouve, M. Koya. Botika l'a toujours scotché et branché sur votre chaîne Congo Check TV. Na pesile ki nanga pilipila moke. Et soit Makasi, Darling Love. Et puis Clarisse Plasma. Wa Benga Nakangungi. Musika na ina chambre. Merci beaucoup. On se retrouve, M. Koya. Bye. Mbote na beno mbote ya bana Congo na Congo Yasibu Mutombo Congo Check TV Yasibu Mutombo bana nyoso ya Congo mbote na beno luta na émission Yasibu Mutombo Congo Check ezali ya beno mosi bana Congo